Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Tolal tolamukiri takimanga na Kinshasa. Makulungulu na kilot. Aobina. Bimo boibika wanzela Kinshasa ningi zalakati. Oiza nango nzela. Ba live komi kosalema. Rita Kimanga akomi liboma. Makulungulu na fulu. Ngamu pe na lubitika na kendozwa na no video yango na tala. Oiza fulu te oiza linzela. Pour la bateau baoti Kinshasa récemment, bon yeb sabino ki Kinshasa comme na salité moko yo sakanate. Full partout, mais place au moins ils a quand même propre. Ou ils ont des zélo, moi ba mini mais ils a fulluté. Mais ils ont papa moko aleki na live moko salemi na TikTok. Makamba lobinde salinga somo et salinga pasi na bateau ba yebi rit. Bato ba intervenaki nde makamba lobi nde pisali mwa ko banga muki. Alors na boya ki koya ko lobi bele po bango ba lobi déjà bele ba lobi pe makambo nyonso. Eza na makambo bele salemi o na vie ya Rita ils ont engagé ka ye moko. Mais pona ko loba ki liboma en tout cas ngai na ndimité dépression na ko ndima. Parce que na makamba outi nango normalement il faut qu'il y ait moi libanda moi réseaux sociaux mais ça na batu musu ba trouver peka consolation na réseaux sociaux mais moi sur Rita o afinga mingi même ata na vidéo ba bazo finga ekaka mais à travers live on azwaki papa moko amataki wana bazo bondela ekutu abenga bote image a expliquer pour apparemment Rita oyo azwaki mobile mususu mobile yango nda apparemment makambo azo sala ndizo pesa mwasi azana batitude oyo. Alors na bo ozwa bino temps vraiment mulai bo landara vidéo wana oza muto asika na chaîne nanga moi c'est Nella NG officiel aka Nella Chou Nella cœur Nella love Nella l'amour ba intervention ba tous ezalaki bien mais histoire wana oza na sima ya makambo Rita ki osana Kinshasa nde lekeli biso eza ne bandeleza te eza na mwa katikati na ba conseil ya bato mususu pour comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Donc après kobota ya coquette Rita Kimanga mutu bouger pour na bato mususu menga na moni yango te bolanda video tokutani kana suka déjà ndeko na kati ya Kinshasa aza na problème ngana na baksa boy na yebi ndeko moko kati na biso na Paris. Peut-être maman et c'est m'tako ko yoka pe yoka lisolo mais na tanga pe ko motende ko nga uchuti kabiso je crois ba 3 mois 4 mois boye na mboka ya ba Paris kanota ba bonle na biso la sœur mobali ba kabonaka artikala na vie nae azaki moluba nzoka mobali asalaka ba bikila kila ya ba tu ba ou à partir à Kinshasa au monde de toza bo même to ke le ba Congo wana tozalaka na ya prière. Parce que belé batiki biso na ba Congo botiki baté pourquoi ezala basi ezala mibale na koti na ndenge ndeko ya mwasi auté ko mibale tangu ndeko na biso na kei boso ko aza na fulu aza boya lobike ye nga na otina sumbongo te soki ndenge nini mana kozonga na soki ndenge na okaki ne bande ndenge zalaki mais na ko ma bien te kamso na bosani koloba na nga na loba boye eza na ba mibale belé même pe basi belé ba okinde Kinshasa pamba te miso sope so akaki po na ba affaire na ye atikaki osala makambo mabe pour na partenaire na ye yo partenaire ozali awa moli bablo monsieur Simba biso te eza mboka musika nzambe pazali azobatela biso mais mokolo yo lobi ko kende Congo oza na vie de prière te et loko wana basalela ko ngwa partir à Congo yebaka oke ko mitika na ndobo parce que ngango bakotelaka yo bikila kilo basalaka po na yo et ko éteindre yo mbala moko parce que okomi contact na eloko wana pembeni na ete so bozo comprendre non. Allô? Toujours très bien. Voilà. Donc, Maman, toujours comprendre, quand tu as des konanga, toujours comprendre, ma cambozo loba, est vrai parce que maman m'a pas de la liboma la photo wa. Mon coca la zone qui ça comme normal. Voilà.
eza na biloko moko eza bongo ngai moko pe oyo nazalaki nzoto ezalaki bien te mona kwa PCR montant sur ba produits chimiques ba biloko to parolaka ba carolite sur ba nini mais tant on a commis Congo Eze pour ça tombe bien na se au comment donc tango nazongi namoni nzoto nanga ebongi bozomona biloko yango donc tosala attention nde tokendaka Congo eza mboka na biso tokoboya yango te mais faut tozalaka na vie de prière ebele babebisa bango deja kala kuna mais kokende yo kokende ekozala mpe tamosu liwa toza na vie de prière te donc ndeko ntango bozomona ye bongo to ede ye oyo bayebi ye baede ye babondela mpona ye bandeko na ye bafongola miso balobi kaka te tamosu mpe mobali ya bato mpe te tamosu ezaka mpe kaka bafamille tamosu mpe baninga tamosu donc makambo mabe eza partout na ndenge moko compliqué moto ayebi yango ezalaka nzambe po okoti na vie de prière te donc papa Yves Bomba oyo oza nango soki oza na besoin ya koloba plus malamu okotana ndeko ese osololi na ye parce que yo oyebi se ni po bota lobi ayebi Yves bavanda na ye yango bota ko mwana wana oyo yabimisaka na ba 2h du matin mwana ngo azalaka ya kolala bota commenter esa lobi ayebi Yves bavanda na po ni makambo boyi bon mwana wana oyo yaka wana oyo ebo soki bo image po soki soki bo image soki na mobile ya Tori ya coquette tango ya yaka na ba 2h du matin wana soki pa yaka na ba 2h tamosu ayaka mpe éviter tamosu pa yaka une fois bien yaka mpe plusieurs fois na ba 2h wana eza mabe sikoyo bana na biso ngane nayebi na poto bana biso ba 2h nayebi te ça dépend bana mwana nayebi ke mwana azalaki ya kolala est ce que ayaka kamba moko folamusa mwana po pesa papa ne mwana est ce que soki azwaka mwana wana bokotuna nanu mwasi est ce que bien na kolozongela nanu papa Yves otunaki mwasi alobi asala yango kaka même façon ka ye azalaka na ye na toilette ou bien soit na douche soki mpe na wapi na cuisine pourquoi pas na salon mama lobaka kozongela papa Yves te po papa Yves te bazoloba mama na ngai tokozongela papa solution po papa batu malani na mbita pata la kimia donc tozongela papa Yves mais papa Yves mutayebi ebele sikoyo soki mama wana apesaki ye Rita apesaki ye réponse que oui asala yango mingi soki aye face mwana kende quelque part mais pourquoi na ba air wana mwana azalaka mpe air wana kolala bozomona yango eza normal eza anormal donc ofongola miso tobondela mpona serre mpona ndeko na biso azala bien parce que kozala na bana biso oza na bana ebele koyoka déjà mpe mwana 5 bana 5 eza déjà passé déjà aza nano bien azoyeba makambo c'est le moment eza mpe ta mosusu mpo mama kofi bon peut-être mais côté mosusu bozomona na babiloko mosusu azosala bozosepela na babar na banini na baanniversaire bozoyeba te pourquoi badépression wana ebandaki kaka ntango mosusu bakabolaki na mobali na ye quelque part kuna toyoka mobali mosusu aza na prison papa bana soki mpe bongo nayebi te oyo naoloba nyonso wana eza mpasi bosunga ye voilà c'est ça ngana loba mana dej obebisa lai aza kanga mikro baninga mosusu baye nsima na balobi te zela ko mama donc tozinga mpe nalinga kata mpe bino kala te natikalanga bino donc tozaka au milieu du village mpona koganye eloko tokoya nano papa nani soki bo image te soki nini mpo ye aza déjà marié biso tokotala nano ndeko Rita ye mpe aza ye moko na bana tokowela nde ye mais nga na loba na papa Yves sala to ozwa mama Rita yo tosolaka na ye ta mosusu koyeba mpe bandeko na ye otalisa makambo oyo oyebi otalisa makambo nde bozalaka na Rita mpo osunga ye mpo ezala bien Congolais alingi koloba trop biso ba Congolais monoko na biso batobola tolingaka koloba likambo ata toyebi te foto tia mafuta na mai na mungwa po foto boma kaka ata mosusu likambo mpesa nango ndenge wana te tokoya kopresente yango awa tokoya koloba n'importe quoi Congolais tuka tobongisa maloba na biso tolobaka makambo na vérité ata moto alobaka mingi na telefone fo koyambaka kaka akibozala bien nayebi mokolo oyo papa Yves ose souvenir mokolo boyaka ala trop na TikTok akosa mpe na TikTok mabe te mais aosa badélire moko par rapport na ye maman des enfants tant que mwasi so mpenza zone so mpenza ntan wana yatike topekite TikTok te eza page na ye akoza ndenge alingi mais c'est en réalité parce que à des réseaux qui bien et qui bien té moni qui bien té ba tout atisa ngo bongo té ba ko akisi am sou moi ça va tout coquette am sou ko akisi am sou beauté
Tu sais pourquoi il y a la bongo? Tu n'es la bongo. Qu'est-ce qui se passe? Alingi nini. Pour ça, penza bien te makasi. Sunga penza ye. Parce que biso toko benga te to yeba to solo na epete kana kata réseaux sociaux awa. Mais ils ont mieux placé ko kendara. Maman Rita Yamba Souba Touté, elle ne répond plus aux gens. Voilà, ben. Bien mieux placé que soit na Rita Kimanga. Et puis benga epe na kini kuna a doser moi muke benga epinza. Pour ba gens va vidéo ça là on c'est plus normal, c'est normalité. Omoni. Voilà papa Yves. Ok, boza la bien, bon, on a quitté dans la air, voilà, air moga. Boza la bien. D'accord, papa. D'accord, papa Yves. Merci, papa Yves. C'est na roloba. Oui, maman. Iko na lobby ya. Ye mom ta sali video oyo atie na TikTok azobina makolongulu na fulu. Ye moko botaza awate ya matsa bote ndeni fo mo botaza senga demande pour matsa eti. Ngala uto mone tout à l'heure. Botaza kina ba commentaire oui. Mais na ko matsa bongo te so asengi demande te eza volonté na ye. Fo senga demande pour matsa. C'est na kiti na ma bébé. D'accord, Lily, d'accord. OK. Voilà. Déco na Nalinga na loba botika kocha nyonso na likolo muto akisi. Kisi façon bino bobengela yango ezana maladi oyo na Congo. na mokili. Non, eze. Oye bien. Toza na mauvaise conception na ba mboka na biso. Omoni so muta komi na ba 5-4 bana. To lakisa mwasi ke moya bala ezala asute nenga za na bana bakomi charge ata mwana moko mère célibataire akoma problème na mboko. Il faut yeba ke basi ebele ba perda confiance. Ezi. Ebele ba congolaise au mona lati bilamba mais na kati na yazaka na confiance te. Aza mutu oyo ba yebi c'est déjà mobile yebi que moi ça n'a un manque de confiance et mobile a utilisé kango contre ye a baby sa confiance na ki bo moi si na ye azaka na dépendance affective moi si o a yebi ko vanda ye na sala ka na lobela ka ba ko na sala ka même je suis désolé mais malheureusement oh maman Rita zo vivre la psychologie ça a des noms ezana ba combo ezi maman Rita kozana 5 bana ba kongole ba loba nani rozwaye ba koti sango na mutu ya femme congolaise que moi sinenga za bongo sera botina mobile moko botina mobile mibale atuli et raison Kenya ou cause la raison c'est passé que y a daki dana ba les 4 Mabobe attends s'il te plaît raison c'est passé bon Mabobe au comprendre ma kam na lobi boye communauté na biso congolaise ba yebisa mwasi ya congolaise kendenga zawana yeso ka boti akabona mobali eke akomi mère célibataire bazwaka eli suna valeur te dignité ya mwasi eke valeur ya mwasi eza défini na nini na libala il faut mwasa zala abali po ba pesa o valeur so mobali mwasa na valeur te na Afrique to mona ngo bongo Mabobe ebele ya basi na minute oyo nde to vandi awa mama na ngai bazala ba avandi aza kitoko mais na kati na ya mona kana valeur te pona balité c'est ça et malheureusement ba situation wana on ne peut pas les contrôler parce que et comme ça ramutu na dépendance affective atam azala azana bana mi bala botina batata différent akutana na mobali oyo Mabobe azonyo kola mais moyen moi sana kende zate batu bakoloba ni troisième mobile to boti mwana tika to vanda ozo comprendre Mabobe na ndeni na lobango tika to vanda parce que déjà to boti to umeli na okene susu nani akolinganga na 4 bana na 5 na 6 bana na 6 bana na kokende wapi donc eza na façon wana ndenga na lobela likambo et na façon wana eza que
ba conséquence ya makambo no sezo comme ça basi na dépendance affective mutu biso anda mwana kinga na suki na koli na ngai na comme na ba 40 ans na boti 4 bana papa mwana na peut-être na tika oh susu ayo sanga humiliation liboso batu boye petite dépression neko bandela wapi elle mabenga ngo élément déclencheur bino boya na ba faux compte yo baby na yebi ke yo na faux compte ke bananga sur ce ya wana na lingana loba kaka to sunga na ba congolais to sunga na ya solo boyebi te fragilité mutu eza na niveau nini to linga te to komisa baninga na suka. Moi je voyais ma bobe na bité so bo mona même vidéo wana je voyais que elle avait besoin d'aide à l'époque. Je voyais qu'elle avait besoin d'aide. Batu nyonso banda yo finga na bando telema liboso parce que je voyais que cette situation, elle ne supportait pas banda kokola la thé. Elle n'arrivait pas à dormir. Ah ouais. Mais on a quitté que pas sinaye. Aya qui peut-être na TikTok. Abanda on loba clairement que peut-être ah wana oyo kananga bien son avandi na bino. To vana na biso na kokola la thé. Elle disait. Merci. Mais mutu mon côté. Ayoka ki mutu mon côté. Aloba que ça c'est des signaux d'alarme de quelqu'un qui va pas bien. Bat babanda oya ba osalele ba live bazo finga ye. Au moins na komina ko répondre, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Aza muto en kesaka na kati. Ozo mona nzambe asunga parce que oui, moi je crois en Dieu. Mais si elle a besoin de consulter, qu'elle consulte. Muto ko za la koufeli même pas pour ça les dépressions ou démence. Le gars il vaut sur la bien beauté image. Le gars il vaut sur la bien hein, ta ki mi bali. Nzamba sungaye hein eze asungaye et en même temps si maman bana na bana na besoin na ye à cause à bongo tant qu'une femme tant qu'une maman c'est pas possible dès que ça la penda grâce ça c'est penda grâce nda azonga na kibomo azonga penza yi a remonter na makambo nanu et ça passe makasi ça fait trop mal aza poko ala nda confiance na ye moko abanga te ke po bakabwana mobali ozo mwasi mobali mususu te po na bana 5 non ngai muta sola ye ami pesa penda confiance comment na bonani reta ke banga za mwasi mabete eza question mwasi mabete eze eza question ya conception oyebi banda to botama na bakinye et bela ba parents ba yebi sa bana mwasi tango kola bo il faut bala alors que c'est pas mutu nyonso aza destiné na libala mobali moko c'est ça et comment le bon et kendenga ozawa na so ozui mobali faut bovanda na moi ça supporta ka tozana ba conception moko o ezo permettre moi si ezo pesa moi si une certaine liberté té moi si o avandi ye moko na ndaku aza considéré comme légère easy et basi ebelo mona age poussa na aluka vanda na mobali kaka pona baloba mabete communauté lobate ba finga ngai te mais na ko finga wana te akokende kozwa tout et n'importe quoi na pression ya société na biso to sunga na parce que boye bien moi si oyo tanga bando sa ba live a kokola la ta kokanga misto zaka na pongi na ba live ba te belé ba ya na ba live bazo finga e mais ba yeba ki peut-être pas que moi non ça bando souffrir lelo to komi wapi toza wapi ezena ngai toza wapi aya tangu na bande koloba na lobaka bozala na compassion tozala na compassion parce que to yebi te nani azo souffrir na nini ba vite robeta sous na TikTok te tozanga muto obeta di solo poto comme banga ba matière ça alors que tozo se rendre compte te ba mususu baza fragile bazo kweya bazo dinda libulu bien te penza bien te ya boye kitoko attention lelo soza likambo no intime ya obeta ya nonga ye wana obomba eza matière te apasa mabo bomela Comment les Camerounais les bonjour Ndoyi. Vous bien, bonjour, vous allez bien? Tu vas bien maman ngai ça va. Yo ça va ya nga pena na basakolo momo.
moke andeko na nga lobi ke ndenge bapesaka biso conseil tant tozokola wana pa tozanga yango te biso nyonso tant tozokola mama lobi ke mwasi abongi na mobali moko boboti ne bana bokende ti ki nti nzambe se ndenge akomisa bino mais so totali mama na biso Riti balive ni asalaka so toke bien balive ni asalaka so toyokake mwa moke alobaka mobali ne babotane bana mobali ne mutu agava te mutu agafa eza ye eza mobali te azalaki na patience ya moke yango lelo Oh, akiti poni. Fontaine. N'invité. Bella, bonjour Bella. Bonjour Bella. Bonjour Esther. Nga au fait na linga ka na loba. Na mona vidéo na ye en tout cas j'étais choquée loko choquée nga liboso makolongulu na kati ya poto mama. Salito eza na Kinshasa. Makolongulu na culotte tango alati, tu sens vraiment que elle est dépressive. Aza dépressive, cette fille elle souffre, elle est malade. Le problème est que il faut mon appel à spécialiste. Le problème est que azo qui n'est pas batumoko communauté na biso neti nya wa lobi to zara en tout cas na compassion te. Soko bande mon ba live azo sala batumusu bazo finga ye bon. En fait, elle se confie aux mauvaises personnes. Azo kasa okola internet ango eko aider mais aider te. Parce que à chaque fois elle tombait sur les vidéos, il y a coquette na mobali na ye et puis ça n'allait ezo aider pe non plus te. Donc Ponangaï, je crois, tant Wasaki Babilo Kouana, elle devait se retirer des réseaux sociaux. Afanana, Noua, Lukanzambe, tu sais, parce qu'à chaque fois, Zaki na ba réseaux sociaux, Azo Koué na ba vidéo, ya coquette na beauté image, Ezo Koué déyete, Ezo rendrait encore plus dépressive. Donc, Asa vraiment on a besoin d'aide. So on moni misunaye, eza dilaté, ozo mona keza on dirait mutumoko abandi en tout cas démence. Mais éviter soit dans la famille, ceux qui battent mon bayebi famille na ye, en tout cas ba aider parce que état onga itan na Monica Kamakolongulu na potopoto à Kinshasa. Non, je me suis dit non, cette femme vraiment atteindre bouya tunnel. Atteindre bouya tunnel, il faut mon spécialiste. On a remarqué qui Maman Rita aime prendre soin d'elle. À Kangaba Soukinaye, Azala toujours pour Azala à 5 h du matin. Non. Mais à 5 h du matin, maman Rita Soka Kemu Aoke Musala, Abandosa ba live, Wananga Aoke Musato. Donc, en fait, ok, ensemble, il y a matin live, c'est quoi, Fongoli live, Nabanda au mona maman Rita Bongo. Au mona rouge à lèvres, naena munoko yaya. Aocha rouge à lèvres, naena tongo, achaka nae maquillage teme, au mona rouge à lèvres, nae Souki nae bakangi kitoko. Bandeko. Na moni maman Rita 2-3 fois na live. Façon Azala qui juste son aspect physique. Oui, c'est comme une folle. Que cette personne se laisse aller. Miso efungwa miminene azo ba marambozo lobate ebité. Akokyo misa la même mabe parce que bozo monango bozo minimiser ngo bozo tala kaka mais cette femme a comme na niveau moko. Mais ebité, je sais pas quand ndeto lobaka biso des fois basi to linga ko dépendre mingi na mibali, dépendance soit une obsession wana pe na no basi pe na no tote yama. Non, maman n'a dit que le babon c'est que je peux dire. Maman, yoka, maman. Et là, quand on biso toluka ngo na vie biso basi bati toza libanda ya pays toza neti ba pays Rita zanango yebisanga nini Rita Rita bimaka tongo asala kaza na mutuka kaza na mana le problème n'est pas le matériel nazo ba makambu ya mbongo te nazo tala sur le plan affectif na lo bakaka mutu ninga zo vivre ka moi bien na poto maman non moi je parle sur le plan affectif il faut tout nous koyeba ko je sais que ce n'est pas facile mais on doit essayer de se surpasser. Elle a des enfants. À cause de la ana nyonso, mais azangi kimia. Mutu à cause de la ana mbongo, mais azana besoin souci na ye ya kati zala azana mobali ba vanda na kimia. Ou ekoki kozangi se kimia et memie na dépression. Koza na mutu kato na musala ou bien CDI elingolo bateke mutazana kimia mama. Manati. Ezana ba pardon Sheila. Ezana ba facteur ebele oyo kokotinda mutu na dépression
okozala ka bo stress à musala ememi yo na dépression burnout ememi yo oko perdre mama to tante ememi yo na dépression et makambo nyonso vivaki esangani Sheila o matina live dépression ezaka atake mutu oyo ana mutuka ou bien na mbongo à votre avis ba riche bazara na mbongo pour aller la dépression eza mutu ekoko komela mutu nyonso malheureusement mutu nyonso na vie exception ezati santé mentale équiparate riche ou pauvre non eza état ya kati eza état kati okomona peut-être moi si yozo mona aza kitoko mena kati na eza ne loro moko ezanga o aza na confiance na ngote et soki a tombé lisusu na mutu oyo akweisi yango plus bas biso pe na internet to sungirita te photos à la sincère non ba suto sungi ete modèle moi la motion na azai ko fingama non mon dieu oyo kana mawa sungi ete tous à la sincère nga mama Rita on est des femmes entre nous oui elle a ko sala makamoko un peu malamu te mais quand même il faut qu'on quand même na moi mawa je sais pas bande ko nga pe na lingi na contribuer muke na makambu nyawa lobi et pe singa vraiment passi eza solo tonto Jaco comment les ara nan bolimbisanga oya sunga ka vraiment na ayo cha ba fleur ya blacos na longola libone na ngapo na makambo tonto blacos aza motema mabe bolimbisanga vraiment actuellement sala ya ko expliquer moi na mwasi wana lokwa comme si ki ayebi makambo ya salite eza pe vraiment bien te en tout cas nya makambo lobi bimisinga maya misu ya solo vraiment to sunga moi na mwasi wana te donc nya wa lobi nyonso tout nya wa lobi nyonso eza solo viens blacos afinga yenya kofinga te me ya ko expliquer mutuke yo moko yebi ba gangela ya zongo tena ba page polémique a chango na ba page na inga na sionga voilà yo moko yebi mama en tout cas nyawa lobi nyonso maman Charlie pardon donc on a la point de vue na ye à la point de vue la page na ye mais mutu nyonso non akota ese akota ki na mama ezaki na live la postière asenga demande na live ya demande voilà abandi ko expliquer ye donc biso abanda ko na wate to za lokwa bazoba moko to tendolanda ye nyawa lobi makambo ya solo voilà eza na ba page atango tina ba page ninga eloko na sepesa matamu kiti parce que abandaka ko souffrir ayaki a se défouler ozo comprendre a solo la ka ndenge ezalaka biso toza basi toyebi ndenge nini elekaka so oza na problème so oza na mutu no moko ki ko expliquer place ya mona kike akozwa kimia ezaka TikTok parce que muna mutu aza na façon na ya ko raisonner ya ko monela likambo na ye yo ko ya te ki obanda ko expliquer makambo ya biso basi ya lokwa biso basi to bakenga aza na règle na nango il fallait que beta 4 jours bien betinga une semaine na ko sandeni yo mobalo yete règle no wana ezaki bon bandeko alobela esala bien te en tout cas nya nyonso to alobi pe singa passe na makambo nya alobi e kotinga vraiment do na moni on lokwa likambo nanga eza mawa mingi pona biso basi nzamba sunga biso bandeko na nyonso to wana to ko senga ka il faut kozala na vie de prière pona kati ya vie de prière nzamba ko sunga yo oyeba ko sa sortir sans un problème pona makambo akutani nango na ndenge tonto alobi so azaki na vie de prière tant so nzamba lingaki asungaye ay balolenge nya koki otambola parce que comme nous surtout to koma oy makambo nzambe za wate non to ko tsaka nzambe na makambo na biso nyo surtout parce que vite ozana ngolelo sans nzambe omona na te sans nzambe omona na te parce que ba réalité tozo vivre lelo ma chérie bandeko nanga to tsaka nzambe azaka première position na makambo na biso nyo surtout toza ko sala ozo mona so mobana zo comme na niveau à 2 heures aya fongole les portes oui to boité parce que bolingo pe ekendaka nango bongo mais akolamusaka mwana ba désert quelque part il y a quelque chose alors ceux qui ont na kati ya prière akoya ko découvrir makambo wana nyonso tout nzamba otika ete
Donc c'est ça le problème, nous se photo tchaka nzambe à première place. Moi moi so comme na niveau boma mwana na ko talika musu, nous so tone zanini. Koza nga vie de prière. So zaki na prière. Alinga mama kamle nous so tout ko kendaka balomé bani nde tozoyoka. Ozomona, de to tchaka nzambe na première chose na makamna biso nyonso. En tout cas, nya nzamba pambola yo, kobota bane belé elobi te ke soki nde nini ki otuli non. Kobota bane belé ezangi so espoir te na vie. Ozomona, en tout cas, nya nzamba pambola yo. Ba biso tout to leki vraiment na ba niveau wana te mais na boti mona liboso mona mi balé na zui mobile avant di singa poser toza bien. Mais epé sa leçon na bato azana ba na 4 mi balé o amoni espoir et sili. Ayo kana conseil nya wa lobi. Et ça très important. Il faut surtout ba Kinois, na ba Congolais, to perda kasoki au boti déjà bana ka nenga lobi on comme na vande la ka bana. Na sa comme Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.